Ili tozana kanda ya makambo ya lupango. Bobo makambo na bino ko kumisa wana to bolinga ngote. Locataires ça. Tous les locataires qui sont ici. Responsable là, Patika là. Ok, merci. Nazo se présenter avant que na répondre à la mutuna. Oyo honorable Jeff Atuningai. Ngai naza président ya parlement de na Bokassa. Naza président ya Association nationale des jeunes de l'Assemblée. Ya IDPS Berever. Nakati ya IDPS. Tangu toyoki busoba oyo ba ministre oyo baye awa pona kosala kozwa lupango na makasi tellement ya za ministre provincial Mokoso. Yango depuis butu tolobi ekite mata lupango ya leta tokotika yango ekende bongo te. Yango ngai na basi na nga na yebiso bango ke biso tozala bandako tokolala me tokolala su na bandako na biso te. Tokoya kolala lelo awa na lupango ya leta parce que leta eza yo ezanga eza biso nyonso population nyonso tolobi tokolala depuis butu tolali awa pe tozozela Mokoso aya na mutu atekele lupango na gouverneur na bourgmestre tozozela bango baya lupango eza ya mama Mokoso te lupango eza ya tata ya Mokoso te lupango eza mama ya bourgmestre te lupango eza ya tata gouverneur ngubila te lupango eza ya leta gouverneur akoleka biso tokoleka mais leta kotikala ka leta yango toye po te défendre état de droit au Mokozamboka sanini alobaki ke to se prendre en charge to défendre état de droit yango toye tolobi lupango leta ko kende te ekite mata toko tolérer te ata 1 heure du temps ou bien 3 heures pour lupango ekende yango ndo moni tolali awa pe base mobimba ya Berever du progrès toza awa pour na ko défendre mabele na biso ya leta o ya biso honorable. Merci les journalistes. Boyebinga musala na salaka yango musala na ngai ko défendre intérêt d'abord général ya commune de Kinshasa. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et bandaka na Wileri oyo bourgmestre ya Kalate kaka ezalaika population benga nde na défendaki yango na komi mikanda na sengi motion nde eloko wana ezongaka na maboko ya population. Ngai na decidaka na kopesa ta 1 cm ya mabele te po bateka. Lokola na yoki bino na usenga na bino. Même papa ministre ndenga za wana azango yoka ngai. Eza malamu te. Koma lupangu oyo eza ya leta ebandi lelo te tozaki bana mike ponga na botami wana koli yao. Na yeko koma secrétaire particulier ya bourgmestre oyo azalaki élu. Na sala 13 ans comme secrétaire particulier. Eloko oyo to bunda nango kala. To bandaki yango na Rimokine, to gagner procès. Mais na kamwe à ma grande surprise population yesu sur la simananga o bateki. En tout cas, écoutez, comme Matebo, en a confiance. Écoutez, comme le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Donc ça là, oh volonté peuple à Salinini. Alingi. Et ça boité. Boye. Na yango bozana nga confiance na utaki. Na solola ki lobby na ministre lobby alobaki na nga boye ezali conservateur apesa ki ye mokanda mais lelo alobi na ngai ke lobby alobaki conservateur ye mutate kaki mais lelo alobi conservateur ye apesi ye kaka mokanda na tuniye nani ateki lupangu oyo alobi na ngai boye tokutana na ye ala kisanga mikanda ala kisana muto atekaki yango wana à suivre lobby tokozala su na bino awa na kosenga na bino bandeko na ngai ngana za jeune pe lokola bino en tout cas eloko moko te ya combine côté kama soki awa to silisi tokokende na place de la voix les 16 toza na place de la voix ndenge koma wenze papa gouverneur asa libérer eloko wana
pour ba place ezali ba site eza bien déterminé cabine des années na ba mesa ra eza na ba mesa bazo lingo kedete bakangami kaka na terrain jeunesse aza na terrain te na profiter na occasion oyo na sengi na bino merci le capitaine de l'équipe na ko soutenir yo bino bozali awa pour na intérêt général il y a bien il y a l'état c'est ça la loi est dire mais c'est la loi. Donc, cela veut dire que nul est au-dessus de la loi. Donc, la force reste à la loi. Merci beaucoup. Lupango Oyo ezali patrimoine de la commune de Kinshasa. Et bandi ezali qui a l'éloté. Depuis l'époque, ils ont existé. Rimokin eko salama na période ya mandat ya Kimbuta. Rimokin boyebi atali makambu ya mabele ya ba construction. Ye mutu azako gérer ville. Balingi bazo yango biso to telemela yango. À l'époque, il y a reine ya bourgmestre Papa Sapou Kalimas. Ngana zalaki secrétaire particulier na ye. To bunda na dossier oyo Rimokin na eko comprendre. Rimokin a sengi na biso c'était comme ça. Jiti Nandenge a élu Nandenga Koti dans ma pays. Donc, Lupango, moi, na oya botami lelo ya kokisi dizaïbi ke Lupango à l'état. Tobana ko ya osakanao. Na Lupango.